La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Salut, bonjour à tous. Mbote bandeko nyonso obolandaka bongo Ursule Botelwa TV. Bando nangana pesi bino mbote na kombo na Yesu, mbote esika nyonso oyo ezwami bino. Alors lelo Ursule Botelwa TV ayeli bino liboso na bino papa na biso, comédien na bino obolingaka mingi na kombo ya Charlie Nongi vie de loin. Alors a na chaîne na biso tolobelaka mingi pe vie de loin na shir na pesa bino ba détail déjà ya vie de loin ndenge maladie na ye bandaka ndenge azozo ba poison na nzoto ndenge bambaso ekota e ana batu oyo bazongisaka nga ke vie de loin azwa poison te yo lukuta batebeye baloba na nga lukuta na yaka na pesaka bino message que vie de loin alia poison 4 fois na nzoto avant na otokoma olobi na likamba mwasi na ye o penza basé mingi na yeli liboso na bino base vraiment on a dit liboso na bino eza mingi makambo ya libala ya vie de loin pe ya relation na ye ya sika oyo azui. Alors liboso na yaka penza pene na bino pona koyebisa bino tango vie de loin babwakelaka ye mbasu na ki kotangela bino combien de fois o babwakela vie ba laissa vie de loin poison na yebisaka bino que vie de loin alia poison 4 fois. Alors ezaka na bato belé bayaki kobenga nga lukuta ezaki na bato belé ba qualifier nga bandenge na bango o ba qualifier kinga. Mais les lots kango na munoko ya papa na biso vie de loin ye moko. Alors nga na otie la bino kaka ba maloba nyonso boko yoka vie de loin ndenge ako expliquer bino relation na ye na Justine Mata est-ce que bazaka na bolingo to baza lisusu na bolingo te toko yoka ngo na matoi to pe na munoko ya papa na biso Charlie Nongi vie de loin. Toko yoka vraiment relation na ye na maman na biso Justine Mata et puis akolakisa biso relation na ye ya sika. Na pesi mbote na ndeko bolanda Ursule Botelwa TV. Mbote na bino esika nyonso bozali, mbote na mabota, mbote na bandaku, mbote na mabala. En tout cas, na yebisaka bino kaka bonjour, bonsoir, yango vraiment mingi dépendaka R oyo olanda Ursule Botelwa TV. Donc na R oyo kozwa temps ya kolanda biso yondo koyeba na o est-ce que ozwa bonjour, tope ozwa bonsoir. En tout cas, yango vraiment eza important. Pour mo comme ça na salle émission na ngana pesi bonjour à tous. Ndeko moko boazanga na elikamba commentaire ye car yo pesa ka bonjour à tous. Ebiteka bato musubi bakoke kozala pe pourquoi et ce qui sanga makasi yango na lobaka toujours bonjour bonsoir. Likambo to eli lelo likamba papa na biso vie de loin na sur internet mo meninganaki à propos ya ba combattant to yoka ki ba combattant ba liba beta vie de loin o ba combattant ba menacer vie de loin o boye en tout cas to yoka ki yango na internet po internet e yindaki makasi pona likambo yango bando nanga lelo bokoyeba à part maladie ya sucre vie de loin ti lelo ala na pota na mbasu pota mbasu na lokolo ti lelo esilate wana likambo wana pana liboye bango do à part maladie ya sucre ti lelo vie de loin pota na likolo esilate puis vie de loin akoma na problème ya vision donc akotambola ye moko te il faut azala toujours na mutu po aza vraiment na problème ya vision donc miso pe comment o déranger boyo kango pe kaka epai ya ye moko mbote na mama na biso mama Yvonne pression alegria bambote na yo siko zali bisou kuna nzambe apambola yo Madeleine Keita Keita ba Madeleine sika po zali ba bisou na yo mbote na bino nyonso oyo bolandaka Ursule Botelwa TV. Charlie Nongi vie de loin azalaka lisusu marié te. Tant
toyaka liboso na bino naozongaka na bemission na ngai ntango toyaka liboso na bino toyebisaka bino boyebaka na bino makambo te il faut bozalaka na mpona oyokaka biso oyo toyaka oyebisaka bino banouvelle ya bien ya bio oyo vraiment ezalaka ya solo ngai aloba toujours na chaîne na biso Irsi Botelo TV toyaka toujours na banouvelle ya vrai toyaka toujours na bainformation ya vrai nasir na leka awa kaka na chaîne na ngai oyo na chaîne na biso oyo toleka awa mpona oyo oyebisa bino ke Charline Nongi na mwasi na ye bakabwana tolekaki awa mpona koya kotalisa bino combien Charline Nongi na mwasi na ye bakabwana me bozalaki pe ebele ya koya kolubenga biso baete bakabwana te botiko kota makambo na bango bazali ebwe bolobaki lobaki vide lwe na mwasi na ye bazalaka lisusu na bolingo te vide lwe aoya loba te nani Justine Mata akoya koloba te ke ote ngana vide lwe ngana mwasi na nga toboyana na ngana vide lwe toboyana ngana vide lwe toza boyebo akoya koloba te gloire à Dieu ye moko vide lwe abimisi yango na monoko na ye ke baboyana na Justine Mata donc pour le moment vide lwe ana est célibataire ana est célibataire aza marié te de vie de libala esi ekufa kala baba kamnoso bobanda koyoka o Justine asala ye mabe o Justine aboma ye o ezalaki ya solo vie de na Justine Mata bazalaka lisute Justine Mata asundolaka vie de na maladie asundolaka vie de na maladie pere que vie de mobulu Justine akokaki na ye lisusu mobulu ya vie de te nde ayaki kosundola vie de loin de Justine Mata akokaki mobulu il y a vu de l'être selon d'information et selon koyoka vu de l'un a un problème te bino mo boyebi kaka d'ailleurs moi sina mobali so bakabwani mobali moi si jamais mobali tope moi si jamais mutu mokaya alobaka te ngande na faute mutu no salukaka lukane ka raison wana vraiment bison toyebi yango moi si mobali so bakabwani moi sa lukaka luka raison na part na ye mobali pe alukaka aluka moi raison na part na ye donc yango wana esalaka ke moi si mobali eyebanaka pena te nani ana raison nani aza na faute eyebanaka bloc wana te po mutu na mutu alukaka salaka na ndenge na ye mutu na mutu alukaka ba raison na ndenge na ye vide la lobi yena Justine lisola love ezalaka lisute ete koyoka na internet réseaux sociaux badeko botilanga ba j'aime bien telanga j'aime bien na bolingo tanza mende onanga yo okoti na Irsi Botelo TV en tout cas telanga j'aime bien et puis ces ambalano liboso okoti na chaîne na biso ko hésiter te au s'abonner au s'abonner au commenter liker au partager et au samala mumi donc abonnez-vous commentez liker partager nos émissions bandeko nanga kolala kolamuka kande balobaka vérité ata ebombami vérité ata olatisi yango bilamba ata obombi yango zipi yango mais suka vérité ebimaka kaka suka vérité eyaka kaka kobima na otela bino video na bolanda video en tout cas bozona autant koyokanga na otela bino video na bokoyoka e kolala kolamuka toye koyoka ke video le abima na fi moko na internet fi wana pe na otela bino yebo koyoka ye moko pe aoloba abima na fi moko na internet fi yango komo na bams soki bams boateka ka bams cosmétique voilà azara na TikTok tana oloba boye bato basela TikTok ba oyeba mutu na olobela bams cosmétique asalelaka TikTok azalaka na TikTok donc aza TikTok makambu eye grave bandeko nanga makambu eye grave donc vie de loin abimaka na la fille alors epesaki moi plutôt parler d'internet selo batukaka epesaki moi makelele ye pe fille yango pe ayaki pe koloba avandaki pe kimia te ayaki koloba po bamura balobaki yango babimisaki yango na internet alors tant babimisi yango na internet ye pe fille wana atikali pe kimia te akangi pe munoko te comme pe a mutu aye pe liboso na biso aye lisusu koloba alors yango nde ebomi libala vie de loin to yango te mutu eboma libala ya vie de loin pour moi si ya vie de loin
mwasi ya video ya Justine Mata abanda déjà ko se plaindre kala ke mobali na ye aza mobulu video kuta yela ye mwana moko abota libanda abokola mwana o video abota libanda mais esila kaka bongo te jusqu'à présent video anyokola kaye kaka video ayela kaye basi belebele wana Justine Mata aloba na bandenge na ye mais atikala kofungola munoko te po aloba ke libala ya vie na video ekufi voire même que til lelo so botali ba video ya Justine Mata bomona ye azara na alliance na yebite soki alungula air moko mais ngana zaka so na tali ba video ya Justine Mata na mona kaye toujours na alliance na loboko nde onanga yo mona Justine Mata na alliance na loboko koma to koma mibale koma na commentaire comme ça to koma mibale ti lelo na mona Justine Mata na alliance na loboko donc alongola alliance te aza nango na loboko ti lelo mais papa na biso koto video a confirmé que yena Justine Mata libala ezalaka lisute yena Justine Mata bolingo ezate et puis ayepe kolobela ndenge likambu elekaki tangu boloba ke bakba tangu to yaki na internet koloba ke babeti ye e bananyo babeti ye bakombata babeti ye bakombata babeti video bakombata basali video mabe ye moko video abimaki na internet apesi penza explication claire Iye moko aye ko expliquer biso clair likambango ezalaki nini. Alors bandeko nanga na minute au video la lobiki a ozonga non ki sasa te ifati kala na poto po azo mo ba traitement ba azade a olandela de ba traitement pour na maladie ya misu pour azan problème à vision il faut tikala alandela alandela traitement pour na maladie ya misu oyo azanango. Alors bandeko bolwanga na ki o boloba ke video na mwasi na ba boya na te ba yaya bochano ba kiti bo vanda toyoka Tanga na yako ebisa bino ke video na mwasi te ba boya na boya ki bowanga na kiyango siko boto suki wapi bino bokasa lokwa biso to yaka ko inventer makambo nga ebisa bino makambo o to yaka ko ebisa bino toza na droit te ya ko inventer le bino makambo surtout nga pere exi botelo TV naza nga na droit wana te yoko kende kana luki likamu na inventer bino likamu pe na eli bino an internet non na ko yoko inventer bino likamu te na yo lo bana bino likamu so eza bongo na yo na esi bino ke ta likambo eza bo so peza lango bongo te akwa bon ya ko yako kosa bino na ko yako kosa bino te na koya kokosa bino te to luka kaka vérité po tona ba vrai o balinga Ursil Botelo TV tona ba vrai o balanda biso tona pena na ba vrai o balinga biso o pe bazalaka wana so ba yoki pena likamba Ursil Botelo TV bazora pena batie pena matoyi batie pena kiti ba vandi ba oyoka ndeti ba mama na biso Madeleine Akeita ndeti ba mama na biso mama Yvonne Princesse Allegria bango pena bazaka so ba yoki Ursil Botelo TV lo balikamba vandi pena ba yoki ba yeba est-ce que ça nini eleka ki ndenge kenda ndenge nini donc on a droit ya koya kokosa bino to na droit ya koya ko bimisa likamobo o eza bongo te mais to ko bimisa bino to na droit wana te lelo to suki wapi na likamba vide loin to suki wapi mais nazala mutali boso oyo ebisa bino ke vide lo na mo mwasi na bazala rate vide lo na Justine Mata baboyana na yako yebisa bino ke video na Justine Mata baboyana Justine asundola ka video kande bomona kana ba video ke Justine asundola ka video na pasi kande bomona kana ba video ke Justine asundola ka video na maladi ya mbasu na oki mawa tona oki video la lobby ti lelo potane sila te boyebi bino mo bata maladi ya sucre bato babela a sucre en tout cas bapota penza e wumelaka bango po esila wana pena tobosani eloko wana te ke bato babela a sucre bapote wumelaka bango po esila de pota pena e wumelaka video le ana pota oyo wumeli na likolo na ye e osila te ekenda nango bongo mais avec le temps nzamba otia liboko ekende nango babouakela ye baladi alia poison 4 fois une fois alia kango na réseau na bango ba comédien kuna na entourage na bango ba comédien et 3 fois a habité sikani alia kion mais bato mitema mabe babima baloba nini ke Justine atielaka mobile ne poison est-ce que mwasi akolinga boma mobile na ye mwasi nini o akolinga boma mobile ne ata mobile amabe
ata mobali alakisaka ye bambanda, ata mobali alingaka ye te, ata na ndako na bango ekenda eke ezongi, ata makelele renyaka na ndako na bango, mwasi moko te aboma mobali na ye. Malamu kuta adivorce na ye aboyi na ye libala ke aboma mobali na ye. Mwasi moko te na bandeli na yebi te mpo na basi misusu, me mpo na nga conscience na nga, mwasi moko ta koboma mobali na ye mpo na soki mpe libala ezo marche bien te, mpo na soki mpe alingi mobali te, mpo na soki mpe mobali azwele bambanda, mwasi moko akosala yango te. Eza ka moko na Justine Mata. Mais lelo bato babimisa mabe ya Justine Mata. Mais parmi bato ba soutena vidéo na batango ya pasi, na batango ba difficulté, na ba difficulté na ba pasi na kozanga na mikakatano. Justine azara ona pona vidéo loin. Justine abotama na na famille ya mbongo, abotama ne pe na famille ya mobola te. Famille na pe ba vivre na bango très bien, ye mo pe vie kendaka nango bien. Merci bomo na pe ba tumsu to yaki koloba kete, akomo ke ba Dubaï grâce à vidéo loin eza lukuta. Que Justine Mata pas akana na famille na ya bien, ye pas na na famille na ya bien, ye pe a vivre na très bien, famille na ye kitoko, mba makamyo se kendaka très kitoko, ye pa yaki na mwa mandeng ba mbongo na ye na ndenge na ye. Donc ce qui vidéo la foula Justine Mata pour na succès, Justine Mata pe na part na ye a foula pe vide loin. Donc bango mi bale mwasi na mobali ba foula na bande onanga bozela na tila bino na ba audio ngo toyoka ngo to bomba ngo pe pour hangi do toyoka ngo. En tout cas ces ambala liboso aimez vidéo nanga s'il vous plaît, ou aimez ou partager dans Facebook, partager na WhatsApp, partager partout tindela bande ko lien ka ndenge zalaka. Donc tout ça elango kaka bongo ndenge ezalaka balobi ndako olala te moyen oyeba ba place etangaka ezate ba mabala obomona eyana ba makambu ebele ma chérie elobi nango Jérémie Chabani ma chérie ba mabala obomona eyana ba mambebele mutu na mutana ba problème na ye nde bomona ka problème ya vidéo loin na mwasi na ye. Alors botela nga ba j'aime na ta vidéo là to ka vidéo là sikoyo tozonga sima tolanda kaka mutu mutema likunya te mais izola nanga kaka shweza te makasi kana nzambe ozomona makasi kana nzambe vie de loin célibataire marié. Vie de loin célibataire. Ou déjà célibataire ou bien marié? Nga. On a qui marié mes bébés non. Et bébé pourquoi? On a vie privée. Vie privée. Vie privée oui mais oza star. Non MS s'il te plaît. S'il te plaît. Na kopesa exemple moko. Oui. Kende to zanga biso ka bona bia MS na tunwa ke somo bo libando e banda okan. Non, ça mutu na ngedi na yo. Donc tant posaka na suki na zalaka te tant pe komi na zalaka te. Pourquoi na lungana yeba? Bon bref, le rôle ingo betel so ngana betel oga Bindingi ba. Na boyoki confirmation et pas ya ye moko boyoki ndenge ye moko a confirmer biso ke azalaka lisusu marié te. Donc azalaki marié mais libala ebeba mais aboyi kokota na ba détail. Vide loin aboyi na ye kokota na ba détail comme ke wa lobaki akota ki asalaki abimaki adusolaki. Aboyi kokota na ba détail mais a informé biso quand même que azalaki marié mais pour le moment azali sous marié te libala esi ebeba libala na ye esi ebeba nango donc azasu na libala te. Alors ce qui tobito ya sikoyo na affaire oyo ya papa ya ndenge ba betaki ye ya ndenge ba banani oyo ba kombata basalaki ye ya ndenge ba kombata ba nyokolaki soki tobito ya na affaire wana boyoka ndenge video la ko expliquer bino maladi na ye esike banda boyoka ndenge video la ye moko na munoko na ye awebisa biso maladi ne ebanda ndenge nini ebanda kan combien de fois ba poison o boboya konzima o nga na isa bino o boboya konzima ngo awa tan isi botelo lobaki ke video la ya poison 4 fois 4 fois ba meka optala mwe batum so nzamba biba akufa te ko ata mutu aya kiti akufa na ete batum so nzamba tracé déjà chemin na ye o mutu akufa lelo te ndeti batolo kwa ba video lwe alia poison mbalebele
mais ti lelo moya kufa na ye eza te nzamba obombe kaka aka na bomoi a poison ou pas aka na bomoi akenda kota ba hôpital na ba Afrique du Sud partout ba docteur baloba mais yo tambola ndenge nini mais azaka kana bomoi don nzamba yebi pourquoi autika ye na bomoi tolanda lisu audio na ye nasir na émission nanga ono kota ba 20h ba émission nango na kota ba 20h na oyela bino vérité na oyela bino ba audio ya bams oyo to oyo kaka komi soi-disant makangu ya video loin na oyela bino ba vérité na wana ba audio na kande na lo ba bo s'abonner bo commenter bo partager na 20h na oyela bino ba audio wana bo yo kango alors to continuer kolanda video loin. En vrai dire, omoni ndé to vivre boy biso ba kinois ba congolais to za rapena na habitude te ya ko cheka nzoto. Okay. Son ati d'abord drink na ti na te o cheka nzoto. Vérité ça que na li poison 4 fois. 4 fois. 4 fois na li. Oh là là. 4 fois. Vérité na hôtel Sopembe. Oui. 4 fois poison. Poison. Ndenge ba docteur balba poison soko liango. Et au milieu malade n'y a pas de non nzoto. Nzoto oui. Pour mutu sous son monika boy. Azarane konto tel cause bonne santé. O karane na secret banda kala. Même que le coma grave, ndé beaucoup la comprendre que ebandi. O cause là on déjà. D'accord. On va poser bimsanga secret donc il ndenge mo ya faux. Pour écouter nga penati na miku atina ba pancréas. Donc ndé na zo baboya en fait dire na ba docteur partout na kenati na ba fait ici ba sanga ke nzamba lingio. Nzamba lingio ouais. Parce que poison on les la qui on a milé na bino théâtral. Ah ouais. T'es moi qu'on est na bakina milia théâtre. O misa te tika na ebité. Mais bino ba comédien, la plupart c'est pas seulement toi ils avaient de la vision sur ba kufa, ba am na ba reposer en paix. Pourquoi na milieu na bino ninyo boelaka? Ezaka na si sinon t'es na bela nini. Oui. Après ba poison et bien si secret comme il a problème belé ndeti boy yozoma na otambola. Oui. Donc pour na tambola be fona za na ya na phénomène il y a ibike ni souma flou komona makambutu et tout ba uti ko boka ngambasu dozo mona banana nana takali papa. Oh là. Donc on a ni na lokolo donc voilà mi soufflou non na ebo il faut ba peronga mi sou ba checking si na bande ko traitement ya na ngeti shinzita bando nanga place na sur to comprendre place na sur to yoki po e na bato bele o banzimela ngate on pe na bena ye la bino place yo boyo ka place o na munoko na bino moko ke papa na biso vide loin alia poison 4 fois. Nasi esika auto comprendre. Alors to kende sikoyo na explication claire au vu de là ko expliquer bino comment moi si na ye abimara na internet pour loba mama lo bebele bele kaya salela ye pour loba ke vu de là botela bana libanda ye la ye car tant que bango bibale basali 3 ans kaka na libala. Video là na moi si na eti ba boya na basala ka 3 ans. Donc Justine mata na video là parcours na bango eza kaka ya 3 ans. Mais na se ya 3 ans wana ba makampu ebimi ebele. Na se ya 3 ans on a Justine mata alobi ke vide loin abande ko bota bana ayera na bana na ndako aboti aye na ndako aboti aye na bana na ndako bon to ebite bana ngo oya bande ko bota bazana ba agi nini nyonso to yo kango siko epa ya vide loin alors ngana otika bino bolanda ngana bino na su to kaboni déjà awa ya on a bisi bino kaka soki moye ezali soki nzamba toucher motema na o partager mission na biso partager na Facebook na WhatsApp partager partout tiela biso ba j'aime bien et puis tiela biso ba commentaire à bien et au sala malamu mingi ngana bino tokutani à la prochaine occasion soki yesu masia a zongite partager partout quand na epsara bino boyebi Irsile Botelo TV alingaka toujours ba partage na bino na adorara vraiment ba partage na bino po yango de sala ka avancement ya chaîne na biso alors tolanda papa na biso vidéo loin tango s'abonner cliquer cloche ya notification bisous bye célibataire marié. Vie de loin célibataire. Ou déjà célibataire ou bien vous marié? Nga. On a qui marié mes bébés non. Et bébé pourquoi? On a vie privée. Vie privée. Vie privée oui mais vous a star. Non MS s'il te plaît. S'il te plaît. Na ko pesa exemple moko. Oui. Kende to zana biso ka bona bia MS na tunwa ke somo bo libando e banda oka. Non, et ça mon tour na un ngedi na yo donc tant posera na suki na zalaka te tant pe comme na zalaka te pourquoi na lungana yeba. Bon bref le rôle ingo be télévision solante ngana be telora ke o mokiem so madame na loba ke yo o sala ye mabe o kenda ko bota libande pourtant ya lingaka mingi azalaki na yo ko aider na batango no passe azaki ko appuyer yo mais yo déception mnene o sala ye ndengo kenda ka libande o kenda ko bota.
la page. Tous les cas. Là, nous la page. Mukolo yamba endo tuni makamana nyonso. Il y a l'obaki, il y a l'obaki on peut la tête. Kasi Il y a na mama ipela. Olobi yemuta lobaki. Nenga kendaki, ba rimero bimaki, je vais pas dire ça mais. Ngala saka na karankine te na pe mutu ba polémique te. Donc côté on a pena longola non. Longola non pena mista na mai. Ah longola. Longola. Ouais basket ayoki. Merci. Ba lebi na biso to longola. Puis de loin. Comme na poto. Bandati lilo. Oui makanga. Oui. Ah kobota. Kobota. Ah vide loin. Théâtre boti ngambana na comprendre. Et boti obana ndeni. Bana belé. Kasi moi so azolando ka pona théâtre, olani pe boboti. O so alani na théâtre boboti. Ba profite. Moi so na raison na panzanga makila fort. Basi bazolanda bino pona théâtre. C'est pona combo bayi bakayi pa beta na fille de loin. On m'appelle radio. Et on ça peut-être ba bêtise na niveau ndako na. Obima libanda ke na bota libanda. Na kosio. Ke yum to lo bat. Na kosio. Mais yum to lobi. Na bien. Oui. Misa. Ba musun tina oki m'en faut ba oki mate. Na bien. Libala il y a 3 ans. Mais soit disant bana na boti libanda bana ba 6 ans ba 7 ans. Mais libala 3 ans. Mais bana na boti libanda il bala bana ba 6 à 7 ans. Attends tout. Réalité ba TikTok makambo tout ba réalité mais ba makambo bimaka ba makambo tapina congolais mais opina lokoto na lokoto bana kuto papa tala o sekano kaka oui et puis biso to rabat moko ya biso to ba petcha weranson do 12 OK 12 ndeti lobi via la sang direct moko boye moi mo abe vide le kutu na sepinda ye poto ya kufa lobi 48 heures muninga mutozoloba o se permettre le bongo responsable comme moi il y a pesinga 48 heures après 48 heures na sona kufi d'après a beaucoup la petit na ngai a beaucoup la maman na papa na nga bande ko na ngai a beaucoup la ba felo nga na songa ba veve nga na songa ah ouais a pesinga de 48 heures na yebite ki bon na nga moko na mona sina kufa kala na yebite oni ni nzambe zo stika nga kana mukili pourquoi pona nini famille tuna pona nini zo stika na mukili na trop na pesa ka ba merci place à ça amiyebi na ye donc voilà comédien nini. Si j'aime à bien partager vidéo, ngana bien tokutani à la prochaine occasion. Bye. La santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xilebo Teloa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.